bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema fibeli tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Banamboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Et ça va proposer belle sur la télévision na bino pona kola l'info lingala journal ya peuple pona peuple oya mokolo ya mardi 13 août 2024 to fongola pona ko somno ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mbaki mokola lundi 12 août na cité ya Union africaine homologue na ye Angola Joao Lourenço oyo ata bongo médiateur ya Union africaine pour na retour ya kimia na Est République démocratique du Congo. Héritier ma opinion a pisi bino ba détail. Lundi 12 août, na cité ya Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo pendant 40 minutes et longona homologue naye angolais Joao Lourenço, médiateur ya Union africaine pour na retour ya kimia na Est ya République démocratique du Congo. Visite de travail naye na ville ya Kinshasa, masolo et betamaki pona oyo etali processus ya Luanda pe cesser le fait oyo ezalaki décidé entre RDC na Rwanda tango ya réunion ministérielle ya le 30 juillet oyo euti koleka na centre ya échange na bango nde balobaki na suka ya rencontre des chefs d'état ba président ki séance de travail élargie na ba proche collaborateur na bango avant animation ya point de presse conjoint oyo esalemaki entre ministres il y a affaires étrangères, il y a deux pays. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona Joao Lourenço Bakumisaki Mingi entré en vigueur il y a cessé le fait le 4 août et outi koleka pe batalisaki attachement na bango na ndenge ya makasi pour te nyonso ezala respecter ndenge madame Thérèse Kaikwamba oyo azali ministre des affaires étrangères il y a RDC atalisaki président Félix Tshisekedi ye atalisaki disponibilité il y a gouvernement congolais pour na participer na ba étape nyonso ya processus ya Luanda na bokambemi ya médiateur Joao Lourenço ndenge abakisaki selon ministre congolaise ya affaires étrangères alobi tozana dynamique moko encourageante quand na yango c'est le fait ezali bongo observer tozali ko maintenir dynamique oyo positive parce que tozali ko banza que c'est le fait et ko créer ba condition moko ya malamu pour que toyeba na ko attaquer ba problème de fond pour na oyo etali monitoring ya cessé les faits. Ministre angolais ba affaires étrangères Tete Antonio a précisé que eza na mécanisme ya vérification ad hoc oyo est mis en place et qu'on va la renforcer pour que ezala outiller na ndenge ya malamu pe et remplir correctement mission na yango.
totikala kaka na masolo etali président de la République Félix Antoine Tshisekedi mpona osabino keye ayambaki lisusu kuna na cité ya Union africaine Martin Bakole na sima ya victoire na ye contre américain Jared Anderson na butu ya le 4 août na Los Angeles kuna na États-Unis d'Amérique. Masolo mususu boyebake kuna na ngambo ya Sénat Sama Lukonde yende aza élu président ya Sénat pour la 4e législature na élection esalemaki mokolo ya lundi 12 août 2024 na mokambemi ya président ya bureau provisoire Pascal Kindwelo. Christian Kengebeni héritier Mapine bapesi bino ba détail. Majorité absolue des suffrages exprimés et tenus. Ambiance ezalaki très électrique. Mokoloya lundi 12 août 2024 na chambre haute ya parlement Sénat et paiwapi séance plénière oyo ya maponomi ya bureau définitif ya Sénat et kambamaki et pay ya président ya bureau provisoire Pascal Kindwelo oyo asali mosala kitoko depuis ebandeli ya mosala ya bureau provisoire bosimbake lundi 12 août ezalaki bongo sombele suka ya bisanga pona komona bureau provisoire ya Pascal Kindwelo batika esika na bureau définitif oyo ekodiriger chambre haute ya parlement boye bandaki liboso na audition ya ba discours programme ya campagne électorale ya chaque candidat président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur adjoint pe Kester et longona Kester adjoint ba candidat nyonso balekaki pona kopesa ba message na bango misusu pe balekaki pona ko annoncer que ba désister au profit à tel ou l'autre candidat par rapport ya ndenge consigne et pesamaki na ngambu ya plateforme na bango Union sacrée de la nation na sima ya réunion bosimba ke ba discours nyonso elekaki na ndenge ya kitoko après ezalaki ba élection proprement dite et pas wapi ba membre to ba sénateur nyonso balekaki kotia ba bulletin na bango na ba urne après avoir kokoma kombo ya candidat na ye oyo ye asepeli na ye na isoloa botala bino moko ndenge nini moko alekaki sima ya moninga pona ko exprimer vote na bango. Vote ezwaki tant oyo esengelaki eyeba na kozwa bongo na sima ezalaki bongo désignation ya ba témoin pour na chaque candidat pour na ko assister na dépouillement oyo esalemaki na transparence nyonso na sima ya dépouillement ya ba bulletin nyonso na ba urne résultat etalisaki boye Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abimi bongo président ya Sénat avec 84 voix sur 96 votants boye challenger na ye Jonas Mukamba Kadia Tanzemba ye abimaki na 9 voix ya pamba pour na poste ya premier vice-président Kalala José ye azalaki candidat unique abimi na 91 voix Bati Lukwebo ye abimi bongo deuxième vice-président ya chambre haute ya parlement avec 64 voix ye a gagné Eustache Mwanzi oyo azalaki challenger na ye na poste ya rapporteur tomoni bongo Nefertiti Ngudianza ye abimi bongo rapporteur boye na sima ya élection na premier tour bazongaki ye elongo na Justin Kalumba Mwanangongo oyo ayaki ko désister na deuxième tour pour na kotika esika na mwasi kaka moko Nefertiti Ngudianza oyo akosiéger na bureau définitif ya chambre haute ya parlement pour na oyo etali poste ya rapporteur adjoint tomona kibongo Jean-Claude Bayende ye alongi candidat ya ensemble pour la République mwana mboka Salomon Idi Kalonda na poste ya Kester Mukenge Shai abimi na 48 voix ye azali bongo Kester titulaire pe Pascal Omani ye abimi Kester adjoint avec 55 voix wana ezali ba résultat oyo epesamaki désormais chambre haute ya parlement ekozala diriger et pa ya bureau définitif oyo ekambami na Jean-Michel Sama Lukonde Kenge premier ministre honoraire ya République démocratique du Congo. Faction liboso ezali que etrenaki mwa mingi pona boyokani na kati ya ba responsable politique ya ba parti politique pe regroupement et na kati ya grande famille ya Union sacrée de la nation et finalement toyaki ko sembola makambo ngai molobeli na bino en tant que sénateur nazalaki membre oyo province ya Sidu Bangi désignaki ngai
pour faire partie il y a commission et validation de candidature et tout ça là qui moussala et puis après ma responsable politique se prononcer qui yango wana bomoni ndenge makambo eleki lelo mais pona ko bongisa nyonso tu ebongaki eleka na nzela ya élection. Après élection na ye na tête ya bureau définitif ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde ye a salaki directement discours liboso ya perchoir kuna na chambre haute ya parlement bolanda compte rendu elongo na Nadine Assona. Pour notre pays consolide les acquis de sa démocratie et de sa reconstruction. Na discours na ye na campagne électorale na occasion ya élection ya bureau définitif ya Sénat, le sénateur Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, candidat unique ya Union sacrée de la nation na présidence ya Sénat, a brossé clairement ba principale motivation ya candidature na tête ya chambre haute ya parlement alaki kosala nyonso po ete Sénat ezala chambre moko efficace, moderne, peu accessible oyo esengeli ba travailler na unité, na kimia, na tolérance, pe na cohésion na sima ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po na Jean-Michel Sama Lukonde Kenge engagement oyo ezali possible na ko établisaka bonne collaboration na ba honorable sénateur, ba service administratif, ba service technique pe ba échange ekobanda kozala tango nyonso na ba institution mosusu ya république na kotikalaka na droite ligne ya vision ya chef de l'état oyo azali bongo garant ya bon fonctionnement ya ba institution bosengeli koyeba ke Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akani ko jouer rôle moko ya élaboration, analyse pe adoption na ba test ya loi ako exercer na indépendance nyonso contrôle ya gouvernement, ba institution na appui ya démocratie, ba entreprise publique, pe ba établissement et longo na ba service public. Bo simba ke Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a insisté ki pour la nécessité ya ko préserver unité, kimia pe cohésion na ba dernière nyonso ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Compagnie africaine d'aviation CA na mokusi atie pour na ba passager na Boeing 767 cargo pour na ba fret na bino bolanda reportage oyo Michael Bristoto asale libino. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société Otali aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to suka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Otali ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Oui, avec Boeing 767 en tout cas masole sili masola fret na Congo sili ba pesi biso mutu pasi na ba avion ba fula qui manque que mais le lot du avion na tasika to sengi na ba agence nyonso fret nyonso compagnie yango CAA ba pesi biso avion sika avion motuya 45 tonnes en tout cas avec tonnage en tout cas côté to za recepela avion boeso za mi balé na Congo en tout cas to lali pongia ba bébé to zali ko singa na ba ko ya CA pour ko yebisa oyo ba pesi et des peuples congolais mais aider nyoso te baba ki sabilo ko boyeza na ta misato po ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi ko zala mo makasi en tout cas toujours féliciter bango na o basali baba ki sa musu basukela awa te baba ki sabilo ko toza na mi balé misato pour faciliter peuple congolais ata mutu azana bitabe amona ndenga kotinda ya
bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai. CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso yango wana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci ya ko soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Aux ana poussé à causer l'inscription pour l'année académique 2024-2025 les canadiens à l'université chrétienne catholique ICC dans à Cam kuna ba frère académique ils en a pris yamuke. Tunanganini o mitungisa makimingi o silisi class et sika kokende kotanga université ozomona te tikana bisabino kotambusa lisusu mutu te yaka na université chrétienne catholique dans Akam ICC dans Akam na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans Akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka ba inscription ici ebandi pour année académique 2024-2025 basé dans ba département local sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département est bongo na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye po na kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean, lots in our university. That is the Grace Press, where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not that doesn't cost more, and it will depends on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ane na ba silisa. L'inscription est continuer pe bandi pe déjà l'inscription ils ont les gabons na bassiste na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza mukie ko banga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba, L2 $175, L3 $200. Bongo yo ozana pousa kosa la master na master 1 $225, pe master 2 $250 ya pamba. Welisa ndeko ko buka na te mwana na yo akoza formation ya kitoko na ICC dans Akam. Ba adresse eza ya kobunga te, avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Eradi na commune ya Selembao, numéro 8 P16 avenue Ngeba, arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula.
mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko. ICC dans Akam, enseignement haut de gamme, l'excellence, performance, pe leadership et Vandi Awa. Complexe scolaire Maman Pemba, Bango Pemba, donc ça l'inscription pour l'année scolaire 2024-2025. Héritier Mapinde Miladi Landouba détail. Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu. Simba bien, bopson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commerciale de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na resté ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique Fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko ekuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya zinga zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif et enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso. Eza na yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau. Mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi discipline, travail, pe réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali pour salema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango pona kukomisa mona na yo azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Na page na biso ya astuce lelo info lingala journal peuple na peuple tomei kolobela bino lisolo ya gingembre. Nadine Asona asali bino commentaire ya élément ou charbon de bois topé makala ezali ba produit moko plus négligé na ndako nzokande ezali eloko oyo ekoki soko mokete kozanga na ndako pona ba vertu nango. Charbon de bois ezali très efficace oyo esengeli mama nyonso soki ake wenze akoki jamais kozangisa saki topé mopiko nango na ndako. Tala charbon de bois esungaka na ndenge ya mokete ndakisa. Charbon de bois et kalimaka poison. Soki bo remarqué ndeko na bino ameli eloko moko songolo pakala aza ko sanza makila azali ko sanza bo salela na lombango quantité ya makala bo tuti yango bo bakisi mai bo melisi yango ako sanza biloko nyoso wana. Makala ezali très puissant yango esilisaka solo mapeka tope ya nzoto isifika ko tutango kozwa poussière nango ko pakola tongo nyoso tuna mapeka solo nyoso ya nzoto abupia. Makala enika kanzungu kitoko esilisaka solo na congélateur to na réfrigérateur. Makala elongolaka solo ya sapatu isifika kakobua kamwa 2 morceaux na kati ya sapatu solo nyoso tu ekei. Soki ndako eza solo waka mwa ba morceaux ya makala solo nyoso tu ekei. Yo moto zali koleka libumu eza ya kovimba pona bilialia kosamba te tutaka kama
makala sangisango na mwa mai mela libumu ezongi kimia makala ekalimaka mo ya estoma esilisaka moto pasi makala esungaka na ndenge ya kosakana te kutu na tango ya kala bapubeli ya bakoko na biso ezalaka solo te po tango nyonso bazalaka kokende kobuaka makala pe bapoussière ya makala na poubelle oyo ekimisaka banyama ba insecte ya ndenge na ndenge makala eza malamu esokolaka kivu kitoko makala ndenge ezali wana eswanyaka elongi bokozwa ide te kosalela yango soin de visage isifi kaka kopakola yango na citron na elongi babouton bapoignon nyonso abupia papa soki outi koserase kosamba te zwa kaka citron na makala palola yango na mbanga osali yango 3 fois la semaine bambuma ekobima yo te soki mama olambi ozikisi loso ozikisi biloko olambaki na mwamba bwaka kaka mbuma ya makala zongisa yango na moto ekobenda solo nyonso tu makala ezali vraiment malamu oyo esengeli tango nyonso tu batata bamama kozalaka nango na ndako po esungaka en tout cas makala to pe charbon de bois ezali penza moninga malamu. Toza na communiqué nécrologique bolanda lecture na yango. Pami Mbombolo baza na makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya mwana ndeko na bango ya mobali na kombo ya Brown Mbombolo Basilwa ya kufaki depuis le 8 août 2024 sima ya maladie ya tango ya mokuse. En attendant programme ya matanga ebima nzoto ya mowei eza bongo na morgue ya mama yemo. Kasi matanga eza kosalema na résidence familiale na avenue Matadi numéro 78 quartier Sangamamba na commune ya Ngaliema tika ete sango oyo ekomela bato nyonso bayebi famille Mbombolo na Brown Mbombolo Basilwa. Bozala ki ebele po na kolanda info ngala journal ya pepo na pepo ceux qui vous sepela ki na ngopsa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona Mijo Mabasi héritier mapine me ya superviseur ki journal oyo montage sima ke pa ya Fabrice Lundombi ngala bino to pisani rendez-vous ko les ali ko ya au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société Otali aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bopesa confiance na agence ya CA soki to sukaka 3 avions ya boye na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Otali ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un botin de matériel. Ah ouais, 145 territoires. Ministre, Otozo Betali Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place, c'est un botin de CAA. Et on met massif 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme à 20. Et même on peut quitter. C'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino. On peut s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou Pati na avion, Fula qui manque Kemel, et l'autre du avion na Tatsika. Le Seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya.
45 tonnes. En tout cas, avec tonnage, en tout cas, côté de tous au CPLA. Avion, vous êtes aux armes balais dans Congo. En tout cas, tu l'as pour y bébé. Vous allez conseiller à la base de la CA pour avoir Pesi et aider le peuple congolais. Mais aider nous sauter. Baba qui s'habille comme vous êtes à la Tamisato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la République démocratique du Congo, on a dit que vous allez laisser mon makasi. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui s'habille comme la Awate. Baba qui s'habille comme vous avez mis balé Misato pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité à mon endroit à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.